Bonjour, bande konangezanga mamluba. J'espère que vous avez mal vous allez. Naibi que dans quelques jours, kende kosambela pona le 31 décembre nabino. Le 31 décembre comme date oyo ba chrétien ba kenda koloka Congo, melikambute nalobi boepo le 31 décembre 1997 ba chrétien ba telemaki au fin du monde zokoya na 2000. Tosambela Yesu Kristo azokoya patati patata bato kosambela basambeli bato kobongamaka Yesu tango akoya koza bango bamata na ye na lola basambelaki. À ma grande surprise, quelques semaines après, na janvier toyoka bapanzi crâne ya Laurent nayebi te bachrétien le 31 décembre 1997 balokaka Congo to basambelaka ya solo na kijibile na bango ya 2000 oyo efalaki bakota na kijibile na bango na makambo na bango tout basambelaka, mais ce que nous avions vécu ezalaki ni jubilé et puis on a écrasé la crâne du président. Nde bomoni boye mamulu bazokomona ki on dirait le 31 décembre ezali temps oyo bachrétien balokaka Congo. Chilombulombo akomi président na bino décembre 2018. Donc on dirait décembre ezali mois oyo bachrétien balokaka Congo. Mais likambo te pour ceux qui sont en train de prier quand même, nayaki Nathalie Sabino, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais quand on a des recherches dans la salaka, maladie à Sika, ils ont remarqué et observé dans le Congo, on a lingi botiango penza primordial na prière au Bokosala le 31 décembre. Combo ya maladie ango ezali chilombolisme. Chilombolisme est une maladie qu'on a constatée sur Sango Wuti Malawi. Chilombolisme, bien sûr, est remarqué dans une seule famille. Dans tous les étendues du Congo, chilombolisme a été remarqué par la famille Tshisekedi, bien sûr, parce que Baza d'origine, Bautaki Malawi. Et on me dira que votre président actuel, Oyobino Bosambelaka, en décembre 2018, en souffre aussi. Na banza bolingi boyeba les symptômes du chilombolisme. So, chilombolisme se présente là où le patient manque comme il respire. Le patient est un pathological liar. Ayebi koloba vérité. À part bonjour, le reste, tout ce qui sort dans sa bouche est un mensonge. Comme on a observé avec le fils d'Étienne. C'est ça. Donc, ça, c'est le séquel du chilombolisme. Chilombolisme, on remarque aussi le patient manque de la compétence pour fonctionner dans le rôle oyo ya lingia sala. Comme vous avez remarqué, l'incompétence totale dans le fils d'Étienne Tshisekedi. Le chilombolisme, malheureusement, est aussi lié avec Mongol, Kiol, bipolaire, comme vous avez remarqué avec Tshisekedi, le fils de Tshisekedi. Donc, vous voyez que Tshisekedi, Félix remplit tous les 3 points nécessaires pour NATO définir et diagnostiquer avec certitude que c'est bel et bien il souffre de chilombolisme. Bien sûr, boyebi toute maladie psychiatrique est liée à milimo mabe. Bamilimo yezo bandeki kobengana ezalaka bamilimo ngo ba tok tok. Yango na kanisa kina sala podcast oyo nasenga na bino que le 31 décembre ulie bosambelaka bajibule yezo asunga yo apambola yo nalobi soki mboka est pris en otage par un individu qui souffre de chilombolisme, yo bénédiction oyo zoluka yo moni ko se dérouler ndenge nini. Soko sengi eza peso mutuka el fait rouler na balabala. Bosi botongi balabala. Votre président manque de la compétence. Tokani mbongo kutezate, il ment, il a volé. Tolanda. Et puis il faut aussi noter une autre chose. Ezali que nakosepela bosenga pe Yezu apesa bino mulimo ya réalisme. Tokani pona ni nalobi boy. À l'époque de Jésus, quand il a marché sur la terre des hommes, il avait trouvé Israël sous contrôle de l'Empire romain. Jésus aloba, laissa César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus n'a pas intervenu
na dossier politique ya peuple na ye. Dans un autre mot, soki yo congolais zaïrois, excuse me, olingio mona clair na mboka na yo, si tu connais ce qui est bon pour toi, bandaka déjà cause onction komite lemela, bunda bitumba na yo. Bosenga Yesu prière wana tele 31, wana peza prière boko osala tele 31 yangwana, bosenga Yesu atala makambo ya Kongo te, akotaka ba dossier politique te. Toyokani. Deuxième point, à l'époque de Jésus, quand il a marché la terre des hommes, il n'y avait pas de voiture. Comme il n'y avait pas de voiture, on ne pouvait pas avoir les macadam dans des rues. Jésus azalaka piéton, to babande ko mata na bampunda soki pe les camels na bango wana. Tolandi camels atambola kana ata na bapotopoto. Tokani atambola kuna na ba désert kuna ya Sahara. Or bino dossier na bino ezanine, vous avez des voitures, ezo senga balabala ezala bien tracé, bien pressé, pour voiture etambola ezala l'aise. Or Jésus ne peut pas vous aider dans le dossier parce que Jésus ne connaît pas une voiture. Mais comment est-ce que Jésus peut connaître quelque chose qui n'a jamais existé? La subconscience n'a pas enregistré la voiture parce que tant qu'il y a la voiture n'existait pas. Donc vous voyez que ceux qui ont besoin de balabala et bonga, Bosengande Jésus a un leader qui ne souffre pas de chilombolisme. Comme ça, vous avez la compétence, il y a des infrastructures ya mboka. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas l'électricité. Toyokani, bazaki komona makambu na baminda, soki pa ba pétrole, soki pa ba bilamba, tolanda. Or, bino, bozana besoin ya courant. Tolanda, yezo yebakata barrage ingate. Donc, bomone zozonga lisus qu'il faut bosambelande. Yesu apesa bino nani courage na mayele boye bandenge nini bokoki kotia courant na mboka na bino et puis bobengana votre patient psychologique azokobela chilombolisme. Toyokani, chilombolisme ne peut jamais être guéri. Tolandi, hein? Dans Emitil Bosambelo, Jésus a délivré. Jésus ne délivre pas le chilombolisme. Toyokani, parce que tous les points de chilombolisme est hors de compétence à Jésus. Tolandi, peut-être côté qui mongol. Mais qui mongol, il y a Félix Kozonga, les choses, le quoi la bangoula na yezo, le bak qui bakei, bakutinda kwa neza selte bakozonga 7 fois plus. Na chilombolombo bazongi 1000 fois plus. Donc, azor de la ba délivrance. Tokani. Likamba mibale likamna mai, na yoki doléance na bino. O mai bimakate na barobine. Tolanda. Well, vous savez quoi? On appelle les choses que ça hors de compétence à Jésus. Jésus a la kande ko tambola likola ba maya ba Galilée. Toyokani bino boka ka Jésus abendi mai na barobine. Yezu la kande ko apparaître na ba mai. Bomoni ceux qui mbule beti. Voilà, ceux qui bobimi libanda bo sambeli. Yezu ko apparaître na kati ba tonnerre wana. Tolanda, mais mai ya robinet est compétence na yete. Voilà. Donc, bomoni ke makambo bino bozana ngo besoin. Bozala l'aise, babalabala ezala bien, bozala na minda, misala, nyonso nezo senga nini. Bobota courage, bobengana votre individu, votre malade psychiatrique botiela batu na mutu ya mboka, po bomona clair na makambo ya mboka. Et nyonso wana, malheureusement pour vous, surtout les chrétiens, je suis désolé de vous décevoir. Et ça hors de la compétence de Jésus-Christ. Tu l'as dit, hein? Malheureusement. Donc, Mamoulou Balingalo Baboy, ne perdez pas votre temps le 31 décembre d'aller prier. Oh Jésus, Talapasia Congo, Nautikoloba. Jésus ne s'occupe pas des affaires politiques. Jésus n'instaure pas l'électricité dans le pays, ni de l'eau. Jésus se promène sur les eaux. Or, vous avez besoin d'avoir l'eau dans la robinet, dans vos robinets. Tolandi, hein? Vous avez besoin de routes qui peuvent bien permettre ba camion mituke leka. Yezu azalaka ne kotambola na makola lati les sandales ya musunyali papa ya bata
yezu azalaka komata na bacamels toyokani voilà bino boza bato ya bamoto na bavelo na mituka tolandi bino efo bokende kosala misala mpo bolia yezu bazalaki kokabela biloko kolia bisika bandeki kotambola bakoinvite bapesi biloko kolia or yo congolais soki okepa mutu lelo alesi yo lobi 3e jour abaye yo donc toyokani donc yango nayaki awa na bitikana so na bandeko na ngai lombango lokola dans quoi 24 heures bozokende kosala bapriere ya fin de l'année na bino oyo eza mpe kaka calendrier contre l'instruction biblique ya nzambe likambo te bosi bondima mais nakanisaki ke lokola bapriere oyo bosala chaque le 31 décembre eza bapriere moko sans impact bongo tosi tomoni impact ya bapriere na bino le 31 décembre bozwaka indépendance sur le bout de papier le 30 juin 1960 le 31 wana eyaka ti lelo vous avez fêté 64 le 31 décembre 64 fois Congo est avancé te chaque le 31 décembre yango na baki na ebande le 31 décembre eza mokolo bakristo bakendaka koloka Congo po wuta bobanda kosambela 64 fois chaque le 31 wuta bozwa l'indépendant tomoni résultat ya bapriere na bino wana te yango nga nayelaki bino ide ya sika toyokani mbala oyo bomeka nanu kosambela yezu apesa bino mayele nde na courage botala ndenge nini bokoki kotelema bobengana mwana oyo papa na autaka malawi ayeli bino maladi moko hors de votre compétence ebongo chilombolisme yango bapsychiatre bazwili yango kisi seza maladi mpe asika baobserve tolandi une maladie bon vouloir mpe mindele mingi pe te parce que eza maladie moko qui n'est pas trop commune on a seulement observé kaka na 2 personnes na toute l'Afrique là Etienne Tshisekedi et son fils kaka bango mibale nde babela maladie ya chilombolisme tolandi donc bobebisa kutu mpe mate Jésus tosambeleli chilombo botika bosambelelaka chilombo le 31 décembre 2018 bomoni prière wana sans impact mpo bosambela mabe tolandi yezu achangeaka bapoliticien te toyokani yezu asonyaka chilombolisme te toyokani voilà déjà baprière moko sans impact baprière ya mabe donc bofungola mitema na histoire mpe ya Congo tomona mpe preuve ke ntango bino bokende kosambela le 31 décembre tomona mpe résultat malamu po jusque là 64 décembre ye tomoni impact ya baprière na bino te Rwanda bakota na mboka aucune prophétie aucune vision donc bino bozaka lokola aner mais sikoyo na ndenge aki religieux si aner est incompétente na ndenge pratique bino sikoyo eza en esprit 1999 bozaki focalize yezu azokoya aya biso tokota 25e année kutu toperdre baki kopanza nde krani ya Laurent na janvier yango ya 2000 biso ane yango ya venu yango ya Jésus non seulement yaki te et puis baki kopanza susu krani ya moto azalaki ata na onction kobunda po libere mboka donc tosala perte biso yo tozokota 25e janvier wuta bapanza krani ya Laurent nalingi te bosala susu bapriere na bino na bondoki bosalaka o bosalaka aucune prophétie emonaka ke bakopanza krani ya Laurent nayaki chrétien moko bongana mona c'est un aventurier azwi prophétie azoloba na chilombo nzambe amoni makila amoni chilombo alali wana nzambe ayebisi chilombo soki mpe bisika ake kokota kuna soki mpe I don't know bomoni kaka bapaster kaka bachrétien kaka et je n'ai jamais compris mpona nini baprophétie ya bachrétien ezaka ya ndambu you know omoni makila nzambe
yango yo comme na prophétie ya phrase mobimba cohérente te baninga na bible baza kopesa message phrase mobimba eza cohérente mutu comprendre loko prophète amoni oyo biso baprophète bazaka bato ya bamo alobi mo awa introduction eza ebele nsima nango alobi do lokola puzzle sikoyo bandoluka o ensemble biloko nini moto amoni. Il faut revoir source ya baprophétie na bavision na yo ce qui peut messer les prophètes. Au moins te que source ya prophétie na euti mpe kaka na monde ya baincompétence yango prophétie mobimbo ndire prophétie ya bamandona. Comment prophétie mobimbo ekozala balimitation ndenge wana? Nzambe apesaka message phrase ebandi ndenge ebandaka phrase esili phrase éclair. Oyo baconfusion na baprophétie bolikambo nini? Yango Laurent bakende kwa battre la crâne prophétie pe kaka on dirait kaka bali kukuma. Tala toute prophétie ne vient pas de Dieu. Botika ba aventure. Soko zolingo yebana na YouTube papa lobana lingina yebana tika kwa na ba prophétie moko ya bandambu ko pesa batu mitu passe bando na ngabina lobaki bon landa nanu peut-être kaka ngabo prophétie modèle nino une prophétie qui fatigue les oreilles. Oh, c'est que tu l'as kufa akufa ne kaka bongo nezali kama prophétie tena bien bongo munani ngo ebite que tu l'as kosuka mabe mwana kama prophétie bino baso mona prophétie mobimbe comme ça non eloko atamoko tete que zalo la prophétie ekolobo le Congo s'appelle le DRC c'est que prophétie zana nakati ube pokati yango di aloke di bon na moni on dirait na moni lokola lettre R na moni on dirait lettre C boni boyeko taka ka DRC tika kokuyaka ko bambima pamba esika tozana bezo bomona ba prophétie bomona kate omoni ya Chilombo na makila soki pe alali akufi so Chilombo n'est qu'un individu so ka kufi so na bien il est vivant il est une inconvénance siko so ka kufi yo kan soko sale matanga oh Chilombo na soso baza sur le même pied d'égalité so comme tatia matanga pour aller soso alors existence Chilombo est une inconvénance nationale. Ce qui va écraser crâne na batuna yaki na bango c'est une libération nationale. Nga mwani kama prophétie na kati wana te sikotan yo apese prophétie po kebisa Chilombo do yo souci no ezali Chilombo azala vivant po pasi tozomona po na yo ezosepelisa yo. Mais il faut bien parler. Est-ce que ça peut avantager Dieu que Chilombo soit vivant? Alors Chilombo est un président inutile. Tozolanda, un président qui a fait la honte de l'Afrique, un esclave spirituel et mental. Tokani, Dieu traite avec les vivants, Dieu traite avec les conscients. Chilombo est inconscient. Hein? Oh, papa, monsieur le pasteur, monsieur l'abbé, monsieur le prophète. Pour makam na bino tout ezaka makam kaka utaka na basursi kaka ba mort. Hein? Oh! Dieu c'est la Dieu de vivants, Dieu de conscients, Dieu de morts n'a ben inconscient. Il habite que il dépêche sa parti politique à mort n'a ben inconscient. Yé moko Chilombo représente l'inconscience. Oh, Chilombo est une manifestation y état et inconscience du peuple congolais. C'est que wape nzamba za na kati équation wana. Dieu ne fonctionne pas na makambo ba inconscience. Tozoluka tozonga nde na ngambu ya ba vivant. Tika ko plaider cause ya un mort spirituel, monsieur le pasteur. Chilombo est un mort spirituel. Tokani, nzamba pesa la kaba mort prophécité. Toi ça na bango nini? Hein? Ti lobi okende ko za prophétie pour na bazana ba nécropole kuna. En tout cas, vous les pasteurs ici là na ebite to sana bino nini hein? Nebite lokwa to critiquer ke bobe samboka ali bobandi ko côté la côté oh nzamba lakisa Chilombo nzamba lakisa ka le 10 millions ba congolais ba kufa te kuna na bible ce qui trouble ngie bogobo Rachel Lélie bana ba kufi son fils ne plus bon ozoka ba prophétie ta ko prévenir makambo zoko ya Hérode zoko planifier ko boma bana batamike yo ko ko ba prophétie ba congolais ba bomanga na est to ko zula un individu inconscient o tatana ya contribuer ki kutu na malheur yo o ko ndoko zule prophétie yo ko zo ta mulimo lokola Jonas c'était Jonas ta musamba tinde kuna na Ninive Jonas quand même asala ki ata buda ki ata mwa mukie
là-bas. Prophétie, tu dois discuter avec Dieu. Tolanda, ce qui sincèrement, ça m'appelle que prophétie à prévenir ma chilombo. En tout cas, mais c'est le prophète qui discute avec Dieu. Nga penza na wakendo kwa chilombo, na kwa sala mission na pesa chilombo ba prophétie bongo te. Pour nini? Pour keba. Oh. Nga lingia kufa nga na kendo pesa prophétie pour ya keba. En tout cas, na nga discuter na Nzambe. Que le problème nyonso ça na Congo Nzambe pour nous que nous prophétie modèle. Et puis je doute que Dieu peut me donner ce genre de prophétie. Voilà la prophétie moi inspiré par l'esprit des mensonges. Kolia batu bambonga ba miracle silibino bo bandi ko telanzela chilombo. Musu soya kawat o Nzambe la seke chilombo ko kufa dans 2 ans. Depuis 2018, les nègres là est là à la tête du pays. Prophétie seli kakate. 2 ans ko kikakate. Oye ko compter mathématiques. De 2018 jusqu'à présent, c'est combien d'années? Ce que tu l'as encore vivant comment? Yo prophétie ni ozula qui est. Dernièrement, je vois une grande tête va tomber. Grande tête, tala. Ba pasteur. C'est la grande tête que tomber za chilombo. Koye la biso makambute ba prophétie générale là. Tolanda. Ah. Pour Moutounyostu est une grande tête à sa famille. Tokani. Même Moutou na balabala zapeka ka motuya na famille na ye. Siko un des grands 4, c'est peut-être na 4 politiciens en nani. Et puis supposons Joseph Kabila, Moses, Kamere, Martin Fayez. Tu as besoin de tomber. Tu as besoin de Moutou à cauchemar de la nation. Yendel fa tomber. Il y a cause de prophétie à précision. De toute façon, ce que moni n'a pas prophétie, que tu l'envoies ko kufa dans 2 ans ou bien ko kwea, papa ko pesa prophétie wana te. Sinon te tu l'envoies à quoi ko tubela masumu à ko vivre. Peut-être ngo umeli. Pourtant boyebi si bongo tu l'envoies sali sembla ba prière ngo zo umela. Uyo tika ba panze écran na dans 2 ans na ye. Siko yondo bimi passer à l'okutati. En tout cas, ngai konsenga na pesi bande kona ngai pina tikabino. Les 31 ans beaucoup de prière. So qui pendant que bozo sambila babuja buja na ba révéré na bino. So comme on image chilombo alali na makilane na se. S'il te plaît, please. Côté ce esprit à Jonah. Koya ko publier prophétie à bongote. Pourtant yozo kosala ba prophétie à bongo bato baza ba ignorant comme bazo sambela nzamba okele mawa. Siko awa nzamba permettre chilombo à la vivant jusqu'à présent. Et servir biso na eloko nini? Te yewana présent vivant. Asala biso nini? Asilisi guerre na est. Abongisi économie ya mboka. Atie babalabala. Même le moindre des choses qu'il pouvait faire, asali yango. Siko. Donc yo oyena ba prophétie no au prévenir chilombo à la vivant pour continuer ko yiba atonga na ba Dubai. C'est ça. Nde makambi yo yeli ko publier ba prophétie na yango wana. Boete Bomani bino le pasteur chrétien. Bino. Quand le Congo là sera libéré, boko betama et puis boko timakala to boaki fungola. J'espère que Bozula a déjà prophétie, hein? J'espère que Bozula. Tala. Si moi j'étais à votre place, hein, ma prophétie bino boko kozozali sort na bino. Oui. Ce qui vous attend demain, parce que vous avez contribué à détruire Mbokawana. Makamboko de la prophétie ngwana ke kozana groupe ya batu bakana kanda na bino. Dès que Congo est libéré, bokomona. Nde ba prophétie boko kozo yango wana. Et puis na kati ya prophétie wana ngakutu na bino pe déjà prophétie kaka bien avant. Bomoni moninga na bino Paul kuna sikipe na Bible ba portail ngende kufungwama, bwana ezalaka Paul. Tokani balapida bapetolo na bamathieu na bamisusu kuna bomonaka bango angele bakende ko intercéder badisciple nyonso Jésus bakufaka on les a lapidés bokaka ange ke ko intercéder kuna ake ko intervenir. Alors bokanisaka te ko bino bokolanda makambo ya Paul bien Daniel kuna na Lions Den te bisika tokende kotia bino kuna na sama bele bokokonnaître soro bokokonnaître wana toyokani de bolongola kutu ba fantasme na mituna bino. D'ailleurs Daniel kuta zalaka tana doa solo yangwana balayen baliaka ete Paul peut-être on dirait peut-être
bongo bino aventurier que vous êtes. Bino, même les esprits de principalité ne peuvent même pas s'approcher de vous quand on va vous arrêter. Kaka ba angelou, donc botte kutu ba espoir wana te. Wana déjà bobzu. Wana kutu na besoin ta prophétie mingi te. Wana déjà za makambo za liboso na bino. Voilà. Et mo bosala ka peu preuve que bozala ka mayeleti. Kwa ko mobiliser batu na kati ba YouTube awa. O nzamba za koloba na nga, nzamba za koloba na nga. Na lo tuka batu mususu. Bapero batongaka États-Unis. Baninga bazwa vision à malonga. Le pays était libéré de l'occupation anglaise. Baninga bazwi ba vision ndenge ni bako kotonga États-Unis. Tala boya biso ba niveau ba prophète na biso ba niveau moko ezanga tina. Yo kozo prophétie ndenge ni tokosala poto tombola Congo te. Yango bino ba prophète ona no chrétien congolais oyo. Kasi bo sepeli décembre koki. Mwana bino bo se réunisaka po bokosa ba chrétien wana. Ona décembre bandoki baliaka batu bakufaka mingi po batu bakufaka na octobre te. Batu bino bomonaka bakufaka na décembre. Chilombo yaza mutu te. Ye chilombo taka mutu te. Ba décembre boni negro na sa célébrer na sa mukili oyo. Yako kufa te pona nini? Décembre ngo pona kande bilongi. Oh. Chilombo zana moitié na semba zo sembela liwana ye jour et nuit. Chaque fois qu'il sort de l'hôpital en Europe, nous sommes attristés. Siko décembre yango et siko juste banani ndaba kufaka na décembre. Tika ba aventure no décembre. Pourtant dima décembre, il faut mutuloko la chilombo à disparaître. Na mois de décembre, ndeto komona que oui, décembre ça na ba impact moko spirituel. Et puis comment selon la Bible décembre n'est même pas le dernier mois de l'année. Siko bino bomona ka bandoki baliaka batu na décembre au dernier mois de l'année. Wa ba aventurier bino hein. Bibliquement, décembre, c'est le 9e mois. À la rigueur, 10e mois. Oui. Si il y a 12 mois, cela dit que décembre ne peut pas être le dernier mois. Si le dernier mois, selon vous, c'est ce mois. Quand ceux qui ont vivre dans un contrat, dans une principalité, ceux qui peuvent cacao, na tendance à décembre, comme ici en décembre, oh, fin de l'année. Fin de l'année, selon quel calendrier? Oh, 11 ans de la Bible, il y a un calendrier grégoire. Quand tu retournes dans le grec, dans le romain, ceux qui remarquent qu'en décembre, kuna bat bazalaka kokufa. Et puis kuna bat banda kufa volontairement, on les sacrifiait pour l'honneur ya Saturnalia, le 25 décembre. Quoi appliquer makambo ao, bat bakufaka. Pendant octobre bakufaka te. Yo soka toute l'année bat bazalaka bien qu'en décembre nde babandi kokufa. Siko chilombo ya zalaka mutute, un homme en erreur, mais décembre qui paka été. Décembre qui est occupé comme simple congolais. Yango ba profession ngo ya bino bo kanela pauvre congolais tondenge nini. Peuple na déjà ko souffrir à mona kapasi. Ye décembre. Amoni les oppresseurs du peuple congolais te. Buzobo na bino. Yango bokendeki ko sala ba prière zangatina na 1999. Et puis janvier à 2000, Bapanzi Krania président. Un président qui planifiait aller envahir Rwanda pour votre intérêt. Bapanzi Ekran. Sikoy, fin de l'année, le crâne à Laurent, Bapanzi Kangoka. Na premier mois de l'année, selon votre calendrier grégoire. Bapanzi Kangoka en janvier. Et puis pendant, tant autres, qu'on les l'a martyr, nous avons martyr par nos ennemis. Laurent va penser que c'est en décembre. Bosal ba théâtre de chenou ba prière na bine zangatina en décembre boloki mboka. Quelques semaines après, ba battre président. Wana prière à modèle nini. D'ailleurs ceux qui n'attendent malamu. Comme je dis, décembre ngana mone zali mois oyo bandoki ba se réunisaka contre le Congo. Oui. Le 31 mukolo ba Kristo ba lokaka mboka. Wutamboka ezwa l'indépendant. 64 décembre to célébrer.
tomoni avancement penza malonga te ya mboka. Mais chaque le 31 décembre bakristo balobi bake kosambela. Bokendaka koloka mboka bosambelaka. Soki bosambelaka solo bosala preuve ba prière na bino bosalaka. Ah, tozala lisusu bokende soko loka mboka dans 2 jours ao. Bokende soko loka ndenge bomesana. Toyebi te nini kokoma na janvier. Mais ce qui janvier yo c'est la tête de Chilombo là bosambela ki bien. Là bosambela ki bien. Kozala makamu susu soki komi bona janvier to komona ke oui bosambela ki ya solo malamu. Mais makambo ekomela kabisa na janvier ya 2000 en tout cas bosambela ki bien te boloka ki ndemboka. Talo prophète avoyo yo amoni Chilombo alali amoni makila. Ebinzale soki leki mutu baskari se Mathieu na bongo mutago muka imagine makambo na ye. Nalobi siko prophétie no kokaka komona ta te quand est-ce que makambo ne kokoma ye bisa biso ta quand est-ce que makambo yo mona kione kokoma te papa tozwa te likia moninga eli asambela ki pombula ezaki ni pombula beta tombule kangama ma beta ki ba prière yo pe beta ba prière tsenga signe sala su prière lobo lingyo mona quand est-ce que vision no mona ki kokokisama comme ça tozala ka déjà na sengo to banda déjà la prière na biso bien avant. Ngana te prière dans le 31 décembre na tiango en pause parce que pour moi spirituellement ce n'est pas la fin de l'année et puis deuxième bino bolo kaka Congo ngana ensemble le 30 ngana ensemble le 30 décembre pour na contrecaler déjà la prière na bino le 31 kota ba prière zangati na bo ensemble la boalito okyo wazalendo amen nani M23 bakoti telle ville bo ke ko sambela le 31 si te ko ka so événement monsieur mabe salami donc bino na ba passion na bino musala bozwa eza ko lokamboka kasi yango bozaka na volonté ko tele matin na moyi bo bundela mboka po boyizela ka décembre na bras ouvert de tout cœur mokolo bando ki ba se metaka en accord contre DRC le 31 décembre. Aucune preuve ya ba prière na bino bosalaka. Ba martyr na janvier. Donc bo wuti prière à décembre na janvier ba martyr ba kufi. Laurent janvier, bo wuti prière na décembre na janvier ba battre un cerveau. En tout cas, il faut revoir malamu bo sambela bien. Bandeko na ngai na bondeli bino en tout cas mbalo yo na ngina tika na ngai bino nga pe na lembi na nga s'il vous plaît bofungola mitema le 31 décembre yo bosambela bosolo pona mboka soki mboka ebongi même vos demandes personnelles pe ekokende avec facilité voilà lokola maladie oyo Chilombo aza nango ebikaka te chilombolisme bosambelela ye liwa po alingi koyoka te bongo biso tokokende avec un homme qui souffre de chilombolisme tokende ye wapi tata na yabelaka chilombolisme akufaka na titre nini kaka babitumba na imaginaire wana ti opposant à vie ye akufi kaka na eta wana bachilombolisme eza maladi mabe on donne raison na babruno chimbala atimbelaki abendani na ye akimide mpasi amonaki ke tata oyo azobela chilombolisme boya mayele babendaka nzoto déjà bino boolanda mwana na ye un aventurier comme son père bandeko na nga maladi wana na pas un sort positif akomema bino bona badriblage ti baprophétie na ye soki mpe alali na bamakilani ekokokisa matiki bino na kezi kese nde bongo bato wana bazalaka bana baliwa moko très bizarre akomata baavion na ndenge amataka nale boyeki kaka moto akoma ozongela bino na cercueil bozwa mayele bango chilombolisme suka aka ndenge wana queue de poisson kala lokwa tata na ye akufa mpe queue de poisson ndenge ye mpe mwana makambo ne kozaka queue de poisson promesse na promesse il ne va rien réaliser bosalaka tembe na chilombolisme bosala ngo recherche bokomona oui j'ai fait des recherches chilombolisme est une maladie très très dangereuse
bo aspirer kutu guérison nango te. Ezali maladie qui tue les victimes et laisse les séquelles de qu'est-ce que c'est. Ok, bandeko nange zelenga mamluba. I love you all. Bye bye.